là na bananion so info lingala journal peuple pour na peuple pe mbote to funga basango na biso na présidence pour na kotel sabino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mardi 4 mars na cité ya Union africaine représentant spécial ya Union européenne pour la région ya Grand Lac Masolo et tournaki mingi autour ya crise sécuritaire na est ya RDC Bolanda. Président Félix Tshisekedi ayambaki mardi oyo na Kinshasa représentant spécial ya Union européenne ya région ya Grand Lac Johan Borgestam interview na bango et balukaki mingi na crise ya sécurité na est ya RDC. Na occasion oyo Monsieur Borgestam a annoncé que Union européenne ekopesa 44 tonnes ya lisungi ya bato na RDC na faveur ya ba victime ya guerre ya agression menée na Rwanda pe ba terroriste ya AFC bar M23 na province ya Nord pe Sud Kivu. Alakisaki mawana ye manso na ba communauté ya est ya RDC simana mabe oyo bazali konyokwama pe alobi akaboli na chef de l'état ba position européenne na région ya Grand Lac na oyo etali violation ya intégrité territoriale na RDC na Rwanda. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki mardi 4 mars 2025 na primature délégation ya comité international ya Croix-Rouge o ekamamaki na directeur régional ya Afrique ensemble balobelaki ba action humanitaire na ba zone o eza occupé na ba M23. Héritier Mapinde Nathalie Kaila. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki mokolo ya mardi 4 mars 2025 délégation ya comité international ya Croix-Rouge kambamaki epai ya Patrick Youssef directeur régional Afrique. Boye bokutani oyo elobelaki mingi bataki accent na urgence ya action humanitaire na ba zone oyo ezwami na ba troupe rwandaise elongo na ba supplétif na bango ya ba M23 AFC. Comité international ya Croix-Rouge bazali déterminé pour na kopesa lisungi ya biloko ya kolia pe ko confirmer volonté na bango ya ko renforcer soutien epai ya ba victime na région oyo. Ba discussion elobelaki litomba ya ko créer couloir humanitaire pour na ba zone oyo ezali touché. Objectif ezali partagé elongo na premier ministre pe comité international ya Croix-Rouge. Balobi ezali vraiment na litomba makasi préoccupation oyo ya liboso elobela mingi situation ya makambo oyo ezwami kuna ndenge batalisaki. Bo simbake comité international ya Croix-Rouge atalisi gratitude na ye pona rôle oyo premier ministre Judith Suminwa Tuluka azali ko jouer na facilitation ya ba effort ya kimia pe ya assistance humanitaire. Boye bango ba discuter ndenge madame premier ministre alobi bakotambola bango nyonso elongo pona kopesa bakisi pe biloko ya kolia elongo na assistance nyonso na région oyo pona ko répondre na besoin ya malonga na région ezali bongo lisungi ya action ya Croix-Rouge international pe lisusu bazali kosala effectivement depuis tango molai alobi amonike ba porte nyonso kozala ya kufungwama ndenge directeur régional Afrique ya Croix-Rouge atalisi. Gouvernement Suminwa azali bongo engagé na promotion pour na koluka ba solution humanitaire pe kimia na République démocratique du Congo en particulier pe na région oyo ezali bongo touché na République démocratique du Congo en général pe en particulier na ba région oyo ezali touché na ba conflit armé pe na ba crise humanitaire. Atalisi ampleur ya souffrance ya la population oyo bazali déplacé pe ba communauté nyonso oyo bazali vulnérable. Gouvernement akosala makasi pona ko développer ba initiative oyo ezali ko répondre ba besoin immédiat ya ba victime nyonso pona ko favoriser stabilité moko durable. Na justice pour na etali dossier Bukanga Lonzo audience salamaki lundi 3 mars na cour constitutionnelle oyo assiégeaki en matière répressive. Bolanda ba détail elongo na héritier Mapindemi. Procès Bukanga Lonzo audience publique oyo ezalaki prévu lundi 3 mars 2025 yango esalemaki na cour constitutionnelle kasi basiégeaki na matière répressive. 3 prévenus oyo esengelaki ba comparaître ba avocat conseil na bango
ezalaki bongo batindi yango na audience oyo ekosalema le 14 avril 2025 na demande ya remise oyo ezalaki formulée epai ya baavocat ya 3 prévenus Augustin Matata Pogno, Deogracias Mutombo, P. Christo Grobler. Ezali bongo audience ya relance après longue trêve, toute trêve ya Moulaï, oyo ezalaki motivé na 3 raisons. Ya liboso ezalaki bongo période électorale, pour na moko ba prévenir oyo azalaki candidat na présidentielle. Cour constitutionnel a respecté les droits civiques et fondamentaux. Deuxième raison, ezalaki bongo contentieux électoraux ya Cour constitutionnelle, azalaki bongo na impossibilité ya siéger na matière répressive. 2 membres ya composition bango ba épuisaki mandat na bango ya 9 ans na haute cour. Boye remplacement na bango et outi kosalema na février oyo eleki. En plus ezalaki na nomination ya prestation ya serment ya nouveau procureur général près ya juridiction oyo. Troisième et dernière raison ezalaki 3 prévenus Augustin Matata Pogno, Deogracias Mutombo Mwana Nimbo, P. Christo Grobler, Bango, avocat conseil na bango, sollicitaki remise, oyo bazane ko prétendre que bazwaki bongo exploité, c'est-à-dire invitation ya justice pour une audience ya lundi 3 mars 2025. Argument oyo ezalaki balayé et pas ya procureur général boy ministère public na intervention na ye pe ensuite na cour constitutionnelle oyo a rappelaki que bango bazalaki na matière répressive boy remise oyo et kokaki bongo kozala accordé ya 1 mois yango ezalaki pona ko permettre na ba parti nyonso baye bana covider fond ya dossier oyo bosimba ke cour constitutionnelle a rappelé que remise contradictoire na égard ya 3 prévenus ezali bongo likambo ya invitation te boye date yango eyebani déjà et koki ko soulever ata prétexte mon côté. Police nationale congolaise ya ville de Kinshasa batiaki maboko mardi 4 mars na ba présumé criminel ebele kati na bango bakulu na pe ba oyo ba wuti kosala ba braquage. Nadine Asona héritier Mapindeni. Police nationale congolaise ville ya Kinshasa batiaki maboko na ba présumé ebele ba criminel ezalaki mokolo ya mardi 5 mars 2025 kati na bango du présumé oyo bazalaki auteur ya braquage pe lisusu oyo babomaki policier moko liboso ya supermarché na commune ya Matete ba présumé criminel oyo bazalaki victime ya objet ya opération spéciale oyo ezalaki mené na cadre ya opération Ndobo zéro kuluna na ba différents coins sensibles ya ville ya Kinshasa pe na ba opération nyonso oyo ezalaki mené na ba commune ebele ya Kinshasa ba armes de guerre yango pe ezalaki récupéré et pas ya la police na opération spéciale oyo ya bouclage ciblé ezalaki mené na ba point sensible ya capitale ba bandu ebele bango pe bazalaki interpellé oyo tobengi bongo bakuluna kati na bango ba groupe ya ba gangster oyo bazali ko terroriser na niveau ya Lalu na quartier Finda na commune ya Ngalema na Kingabwa na commune ya Limete pe na ba commune mosusu ya district ya Changu bosimba ke audience foraine ezali bongo envisagé mokolo ya mercredi 5 mars 2025 na bisika oyo ba victime ya braquage pe ba présumé criminel oyo ba koleka pona ko répondre na ba acte na bango. Na enseignement bosimba que ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba basalaki visite guidée na supermarché oyo ezwami na quartier de Bonhomme na commune ya Matete nyonso kaka na cadre ya formation na bango Ladilandu héritier Mapindemi. Ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ba kenda ki visite na ba atelier ya complexe scolaire Mama Pemba mingi penza ya coupe couture pambate ba madame na bango ba tangisa ki bango likambo eteli bato oyo bazali kolatisa biso c'est-à-dire ba couturier tombe ba couturière lokola na complexe scolaire Mama Pemba et loko ya kosamba ezalakate ki mona meso na ba atelier moderne oyo ezwami kuna ba élève ya maternelle et l'ongol madame la bango ba kendeki sur place pour na ko palper du doigt kotala pe komona ki mon
na meso biloko nyonso bango batangaki bayeba na komona yango ba machine ya ndenge na ndenge batalaki pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kotalisa ke likambo etali théorie na complexe scolaire Mama Pemba esukaka kaka na pratique nyonso elekaki vraiment kitoko ba élève nyonso ya maternelle bamonaki biloko oyo batangisaki bango na micro ya Info Lingala journal ya peuple moko ba madame alobi lelo tozaki na classe promenade totangisaki bana le métier qui nous habille yango lelo tokendaki na télé o mokonzi na biso atongela biso bana bamona totangisi bango les sortes de machines donc vraiment ba couturier bazana ba sorte de machine ebele bazana machine à surfilage machine à broderie machine à main machine à pédale machine à sac toza pe na ba sorte ya ba fer toza na fer à vapeur ba ciseaux électriques ma machine électrique oyo fonctionnera kaka à travers ya courant toza pe tolakisi bango pe lisusu ba utile oyo couturier akoki kosalela parce que ba couturier bazana ba utile na bango ebele oyo tomonaki kuna yango tolakisaki na bana tositelaki bango toza na mètre ruban toza na ciseaux toza na aiguille toza na fil pe toza bazar susu na ba tisi na bango baza kaka na sorte moko ti tisi mais baza na ba tisi na bango ebele yango tolakisaki na bana pe ba mataki likolo ya machine pe ba vandi pe likolo machine ba pédaler o singelaki basala basali vraiment na pesi ba nyonso ba compagnie ki biso na pesi bango merci donc na pesi lisusu fu mwa banga moyo papa Néron double bransard merci na télé oyo atongela biso parce que biso en école biso tozanga ke lo côté soko tangisi na bana bokende na télé bana pe ba moni pe ba sali pe pratique na bango na pesi merci surtout na makambo azali ko sala biso na école merci nzamba pambola ye apesi encore sous ba initiation ya malamu je vous remercie ba atelier ya coupe couture ba atelier moderne ya boye okomona yango wapi soki na complexe scolaire Mama Pemba te école ya fondation Néron Mbungu école kaka moko ezali kosala fierté na ville ya Kinshasa awa ba élèves bazali bien encadré bazali bien formé pratique et longo na théorie nyonso ezali ko marcher ensemble merci honorable Néron Mbungu na ba initiative na yo bana bazali kozwa formation moko ya qualité. Commune ya Kimbateke eza na problème ya makasi na likambo etali mai ba reporter ya Info Lingala ba betaki turkuna bolanda reportage basali pona bino awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbateke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème ya mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza nde na susa mai botiela biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté musuba ya mai ya mabulu eza kitoko te to souci eza ke gouvernement par fatia avec la biso mawa atela biso koto toza problème ya makamba mai to souci nde yango wana soki atie biso mai koto biso pe tosepela gouvernement na ye tobetele mpe biso maboko atika te elembo ya kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge population avandi na avenir révolution na commune ya Selemba ba komisaka niveau principal na bango nde fulu po na kubwaka bosoto après bongo kaka bazolela ba inondation reportage. Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa bakomisaka niveau principal oyo ememaka bamai mpona kobwaka na barivière bakomisi yango fulu badeshe basalite pe biloko ya ndenge na ndenge babwakaka yango kaka na ka niveau principal nzoka nde ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka baproblème soki bamvula ya makasi enoki bainondation ekokomela bango bongo na nsima bango moko bakolela nzoka nde ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko tracé tondi ba secteur ba ya ochaka na butu bele ba tondi tracé mabe ko balungu na basalite o tracé za la bien komine za la basalite to yeba te mais to mona ka basalite soki ba ma ezo ya na ba fulu pe kuna na wengi ya ke bele awo
tosengi na bana komini ya Selembao mingi penza oyo bavandi na Avenir Révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na kanivo te pamba te kanivo oyo esalemaki pona mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka pona bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela ba problème tango ba inondation ekoyela bino bolela te bana ya Avenir Révolution na komini ya Selembao. Protiva pezali potopoto kitoko pona bana na bino bazala en bonne santé. Ah merci, Yabouine, bana nyonso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi, mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci pour les Protivap, pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine, bote ma kodona Bino, mama kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo, faut laisser kabango, poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata, bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah, bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Dala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Pona kolata basapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution zakaka na présidence de la SAP et pas ya sapeur de ta Papa Griffe. Papa sinangai eutako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on le gamundele et puis les autres dirait mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman Nabiso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir on écoutanga nazara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya écoutanga déjà nazara Papa Griffe artiste coordonné mais naye baraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment naye combattre ba chinois naye combattre ba expatriés naye combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimina le les morts na dimina le les morts ateza le les morts na comme ça le la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie bolinga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et pa wapi ba sapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sapeur d'État Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali
tozana communiqué nécrologique bolanda lecture na yango elongo na grâce poba. Famille Tekani elongo na famille Lutovoka baza na mawa ya koyebisa na baninga mpe bayebani liwa ya mwana oncle mpe ndeko na bango na nkombo ya Tekani manga ya tonton oyo akufaki le 24 février 2025 na hôpital ya Sana. En attendant programme matanga ezali kosalema na Denis Bokuma numéro 29 na Kimatumbe na commune ya Kala. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso oyo bayebaka zaikali manga ya ozalaka na kimia na mokili kaliwa bato nazalaka na ngai te o na mibeko nzambe epesaki bino nedene bino nde boboyaki na bino kotosa ye. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala ya mokolo lelo soki bosepelaki na yango boloba merci na Igor Tingi oazalaki na sima ya caméra supervisé et pas héritier mapinde concours rédactionnel ya Nathalie Kaila pe grâce pour ba montage kamama kepa ya Fabrice Lundombi ngala bino tokutani na mokolo ezali ko ya au revoir.